Hello, bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ibines que vous allez bien. Vous allez malamu. Bon dimanche na bino nyonso, lelo eza mokolo yenga. Mokolo nzamba pemaki lelo eza mokolo yenga, mokolo nzamba pemaki. Na pesi bino mbote mingi, bino bandeko na ngai, ba ebolinga ta mama ile NITU na pesi bino mbote abarienu jambo. Bwe moko wazima ma vie, est-ce que vous allez bien? Apesi bino mbote, j'espère que vous allez bien. Ce que toi c'est nakati ya confinement biso na France ba confiner biso lisusu. Siko na ndinga confinement ba mama bazolela moyen te, ba mama bakomi kolela lela. Mama moko abenga pi mama ELYANE confinement ona zolinga ngotenga confinement ezobebiselanga makambo ezobebiselanga libala. Confinement oyo mobile na ngezo tinda ala akenda ko zongela susu ba mama Madeleine catholique ya dine akala ngai bo ba mbeli bakomi kokena ba ex so abika kona kiko sumba blo rolela kiko sala ba course. Et wana mbango mbango sanini akimi akiko tala nanu mo ex na ye. Ba mususu pe mabale se kabwana natanga confirmer mo ko benga mobile oyebi bana te bana ndenge bazana bana ifobele osala ba course na kozonga ko sala ba course kuna mama kangi liputa pete papa ko ya kate papa akwei yango message na zana mingi pona ba papa ba mama baza kolela ba mama baza kolela ba mama mingi baza kolela balobi ki en tout cas mama NITU confinement oyo penza ndenge ni penza pa makinga ko sala biso boya kana biso suna ndako ko kango pa makinga kangi biso na bandako bozo tinda mibali na biso sa nini bakende na kindumba est-ce que ba papa ceux qui bache confinement yango nde tinda bino boke na kindumba est-ce que ezala ka vraiment confinement vraiment tinda boke na mobulu boke na débauche boke la ba mama mawa ba mama vraiment baza kolela ba papa bozala vraiment na motema mawa bokela ba mama mabokela basi na bino mawa ba mama baza kolela pasi na bolingo boyebi susi ya bolingo eswaka makasi ya deleki susi ya matanga bakolo bo papa kufi to mama kufi mais bolingo ela ndeko moko ayebisanga bi ntango na kufela papa na biso baleki nanga bango nyonso bazoya mutu na mobali ne mobali na simbi azolelisa ye me nga lokona zaki na mobali te mobali asimba nga na lipeka lelisanga azaki te eloko wana esalaka nga pasi makasi esalaka nga mona ekomona nga bia bolingo eza nde important boye même na ntango ya pasi oyo ntango okufeli oza na moto azosimbo na loboko ezalaka important yo babi ke l'amour est plus fort que la mort ba papa botika konyokola ba mama bazolela penza ba papa na okosa bino tele bino vérité lo bateleki nanga Irene Masiando ki nazokosa bino noté nazolo bana bino penza vérité que les mamans sont en train de pleurer ba mama baza vraiment kolela siko toza na confinement moko uti benga mama NITU toza na confinement boye mobile nanga lobi nini o tenga na obima nanu mo muke nakendo beta nanu mo tour moko boye yabi okendo beta tour ndenge ni to na kati ya confinement o te bon to na kati ya confinement na ko sala ka papier na sani na bima nzoko nde ko sala papier ko bima na parce que téléphone eselela ki twin bobika message ya WhatsApp tango yaka twin loko téléphone elela ki twin ezaki nini message akangi message ya makango tango yazo chaka matata o te il faut na bima na okendo beta tour ni kaka le dimanche na biso binoka na tango o nzoka nini lobi samedi lokola mwasi azali kaka na ndako mayele kaka na telefone mayele na chombo aki mayele ye mobali moyebima ezalaki te sikoyo makango na bandeko harcele ye banda lobi ke amonani te mpona nini amonani te nde mwasi abi te na yoki telefone na yo eleli twin c'est que ozwi message moko ya WhatsApp ngai il faut natala boyebi ka ndenge ezalaka mwasi pa che matata tala na kotala boye amona nini message o banda vendredi depuis le bac oyo ozoya te wana na basko baton ya basi moi c'est ce que abingi mobile azué te sko banda vendredi akomeli message depuis vendredi oyete to na début ya confinement ozoya te bon ce que temps confinement comme na katikati ndoko ya en tout cas vraiment to yoka na te na hebisio message wana mobile atanga ki wana yango ne pesa ki epesi baner po abima sa nini akende pa ya makango mwasi pe na mwasi na ya kofungola mwa misu na matato ache mobali abia okebeta to abi mama NITU asala kutu sport te so deki ata mutu mwasala sport kokosanga ke nde naza boye na ke sport kutu asala te oyo na abeta mwa tu noza mopepe mbali mpe na moni mpe mwa lokuteza mwa moke na koyeba okosa pe bien te oyo na okende obeta tu yo kende obeta tu mokola confinement oyo na obeta kaka tu na oyo yo kende obeta tu mokola confinement lelo mpe dimanche jour ya famille jour mwasi na mbali bavandaka babeta masolo kitoko jour papa na bana bavandaka bazosolola yo kuna okende kosala nini okende kobima nzoka message
au moins ça tindeli aza ko menacer que à monanité depuis vendredi samedi le pe dimanche soko a monanité a ozoye mabe po ba yokanaki ndengwana te alors ba mama baza kolela mingi ba papa botika ya bozomona ta bomonaka kanda ya mwasi ta bomonaka ba mama muso azaka pe baki ko tromper bino ba papa bokomi au moins na trompaki asalaki bo pona nini mutu ta muso ko accumuler aza ko accumuler tango bali mwasi na yo pese mwasi na yo esengo aza mwasi na yo te tango bali mwasi na yo pese mwasi na yo esengo pese mwasi na yo tendresse pese mwasi na yo ba caresse pese mwasi na yo ba amour parce que elle en a besoin, elle en a vraiment besoin. Pese bisengo ngeli pese bisengo mokili sala ye bakalin bapapa bayebi kosala bakalin na bamama te ayebi kosala mwasi na ye kalin te bayebi kaka koto baluka boye mais kalin oyo kalin boyebi te botika bokanisa teke bolingo kitoko ezalaka na libanda bolingo kitoko ezala na kati ya ndako mutu ozovanda na ye 24 hours 24 heures sur 24 oyo ozala nde na kati ya ndako ye nde akopesa bolingo kitoko koleka bolingo oyo yo ozokende koluka libanda bolingo ozokende koluka libanda na loko bovandi na ndako moko te abombi nanu misisa na ye abombi nanu mapapu na ye mpo aza na niveau ya flatterie azoflatte yo nanu ayebi ke yo oza na mwasi na kati ya ndako loko oza na mwasi na kati ya ndako ye fasi ya makambo moko le contraire oyo mwasi asalaka mpo omoni ke aza mwasi malamu nzoko finfo na ye eza nango ndenge wana te flatterie kaka aza na ye kaka koflatte yo po yo sala nini okoko kolinga ye makasi me bazwa ye bapesa yo ye bobanda kovanda na ye bolala bolamuka ta mosusu aza mabe koleka ta oyo ana ndako batela oyo oza na ye papa batela satana oza na ye parce que ange ozokende koluka wana oyebi te soki ange wana azaka ndenge nini toza na moma ya confinement boye bovanda na ndako bosolola mwasi na mobali bobeta masolo banda na baparent bokoka kozwa ta na bino kosala nini ya kosolola ezozala mpe moma moko ya bien moment confinement ezozala pe moment moko ya malamu oyo ezaki boza ko rattraper ba jour perdu le temps perdu boza ko rattraper yango boza ko vendre ensemble po bosa nini po bosolola eza pe moment moko ya bien eza pe moment moko ya bien ya dialogue famille il faut ba ko solola mwasi faut bosolaka na mobali bosolaka na mwasi na yo eza très important le dialogue dans un couple est très très important. Ba papa na ba mama kala mingi te tokutana na bino na live ekobanda kala te entre 17 18 heures tokozala na live ba papa botika konyokola ba mama po bino kande boko makamba ko bimo na bima na kendo beta to elobi na ngwate mama to asala na ta sport te mabi abi masani ni abeta mo tu muke na libanda ko beta mo tu na fungola ya voiture na maboko na che mo matata boye na tala boye message à téléphone moi ça ko menacer que depuis vendredi au monanité makambo infidélité nde tozo boya makambo infidélité nde vraiment toza ko telemela makambo infidélité nde toza vraiment ko boya to butsa ko boya to bongisa babolingo na biso na bakati ya bandako to bongisa babolingo na biso na bakati ya bandako ba papa bolinga ba mama ka mwasi nango balaki boy bongo lelo ko manga ndenge nini non mais ça là c'est le sourire fait partie de ma vie le sourire fait partie de ma vie bon moi bana nanga bango bana c'est la deuxième maman na bino na zarape première maman qui a bana pe mususu là ce sont mes filles vous avez vu mes filles bana nanga bango wana maman Eliane est votre deuxième maman na bino Ngaye yo maman, Eliane, NITU la conseillère, la mère nourricière c'est moi. Ba bisou ebele na bino nyonso tout. O bolinga maman Eliane NITU, ba bisou na bino ba seplaka na émission prépare-nous pour le mariage. Ba bisou ebele na lisalisi famille du cœur, ba bisou na bino surtout bande konanga je vous aime, je vous amour. Nzamba mawaza na bino kana ba que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki tata nzamba kalsakumuna. Nzamba nous bénissons bana betu bon à partir de 18h bo se connecter parce que les tokozala na live poto solo la batoyo to vendre saka na banda ko pona nini suka nango e suka kakaka mabe conflit familial on to solo la lelo que Dieu vous bénisse nzamba nous bénisse tata nzamba kalu sakumuna